ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro sur ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Merci d'abord na papa Nabiso Guy Isungu à partir de Manchester, na Mama Dorine na Manchester, na Londres. Merci Nabino. Merci également à Richard Nzadi kuna na staff. Bonjour bar na Johannesburg. Zama Pambolisco Zali, vraiment partager cette émission. Merci aussi na Iguette Mokomo, merci na Bandeko Nyonso, vraiment en ce net moment sur ABC One. Merci na maman Chantal Ayabou, merci na papa Osé, que Dieu vous bénisse. Alors il est né le 31. Il était né, bien entendu, le 31 décembre 1958 et Dieu a jugé bon à reprendre encore à Monaye parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a repris l'âme de notre frère en date du 27 décembre 2021. Lui, c'est qui? C'est Loulende François Matoumona alias Defao, général Defao, qui a rendu l'âme, qui a tiré sa révérence à Douala dans la République camerounaise en date du 27 décembre 2021, na Agia 63 ans. Alors, na Agia 63 ans, des fois, tu as une émission, ça causait beaucoup de problèmes, vous avez vu, vous avez entendu aussi, mais le gouvernement congolais avait dépêché une délégation avec un avion, alors aujourd'hui, le 22 janvier 2022, c'est le jour où on a la levée du corps, il y a général Defao, Awana Morgue, il y a 50 précisément, dans la commune, il y a Kassavoubou, na Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous faisons la levée du corps et le corps va être exposé au musée national sur Triomphal et après l'inhumation interviendra au cimetière de Nécropole. Bien entendu, mais avant cela, tout ce qui va se passer, nous allons voir quelques interviews de gens, des amoureux. Merci Nambiji, merci Mbiji, Yaka, s'il vous plaît, Mbiji. Come on, please. Donc voilà, Tokozwape Bandeko, Misusu Awa, Bakopé, ça m'a impression à Bango par rapport. Il y a l'effet du corps à l'élo parce que tu as déposé la dernière semaine. Bonjour, Mbiji. Pas allé concert Nangaï. Il y a presque Boni Todi Awa ni noko un mot par rapport à la journée à l'élo pour na n'engue bakosa la levée du corps. Il y a un abisso général de Fao depuis le 27 na Douala. En tout cas vraiment l'élo toza a na hommage à Vienne abisso Fao artiste munene mboka au monde entier mobimbe bia yemba donc l'élo za journée ya suka azongisa molimo ne pas kolonzambe l'élo nde suka enterrement na donc etake biso pe bambila tokozanga te to lela toza tina suka na bino a vraiment eza pasi makasi komona artiste ki okufa na mboka mupaya mais korea ki nzamba zwaka lokumu pa Jimmy. Bon, vous souvenez tout le Congo et perdre une grande personnalité dans la musique congolaise. Oui, et perdre vraiment grand artiste munene vraiment donc pour mutu azwa voix wana lisusu eza pasi ne ba papa wemba bakenda pour mona mutu remplacer voix wana azala lisute comme vraiment passe donc eza vraiment passe pe mawa yongo moni toza awa do ba mamba be baratarate be venema bo so bo raton bo zéro donc na be kara grand prêtre Jimmy Boyemba ozala a po ye vraiment landela mamba on dezala donc toza on est ensemble dans molimo na pe manakimia ba bel souvenir eza
tanga uta Kenya yaki to beta ne moi ba émission donc souci fort moi ba chance na biso suka ti tokoli boy to tikalo sa ba émission na été mais tanga uta Kenya ye to zo mo occasion sa na ba émission yango to za hommage à suka to lela kara oli moné pe manaki merci. Très bien, merci madame messieurs, toujours continuer mais to moni pe ba kolu tu baza awa ba vieux ba vivant liboso na biso ba yebaka bonjour panangai. Bonjour monsieur le journaliste. Oyebaka pe des fois. Oui, on a un grand prêtre pena de likonzinga oyebi de defa bani ndule c'est que on a banika ndule ceux qui na ba manzanza siki wapi mais non à koti mbala moko na histoire et puis des fois a sali trop na mboko donc kolobake des fois elingelo batolo baka ki tombola kombo des fois nde biso toye tombola kombo grand prêtre des fois za musicien oyo a sali ben na mboko bana ba big star akena ba grand zaiko azongi asali shock donc shock star aye de baba de fao abimi asali big star lelo abimi si ba mise belé lelo biso bandal makanza metozo ya wana donc abimi si ba mise belé ba montana ba ali ba mbwa kanda bazali do ba mise asali pena na ba koko ba danseuse a danser ba Florence bazali ba komi bisa ba koko lelo donc nde ya ngwana toye talaka grand prêtre aye grand prêtre akei Congo et perdre monument école y a danger école pena musique au sentir aux oreilles d'abord et son et en dehors réunion soana classe et puis leçon au yapesi apesa ba mura école apesa ba biloko belé donc ayemba na ndenge ke apesa leçon éducation donc to père de locaux. Mais que voulez-vous, Dieu voulant, et Nzamba permettre. Merci beaucoup, merci mesdames, messieurs. Mais on nous dit que les musiciens sont négligés, cornaillés, musiciens sont yétés, tout le monde a des fois, ils ont rancune, intergénérationnelle. Mais ce que nous remarquons ici, en tout cas, c'est déplorable. Mais tu vérifier, est-ce que les musiciens sont yétés, ou yétés, ou bien l'idée, tout ça. Alors, on va suivre certaines personnes. Gêné de phare tozalaki na yo na bijan tole tomeli tosakani toyembi olobaki na ngai vie nazwi code nazokende Cameroun biso tozongi yo ozongi te kasi il est parti des Fao Matumona un cher ami Atiki biso, l'homme meurt, son art demeure. Tokabwani nanzoto, mosala nous eza toujours.
ba sapera ko concentrate uti ko concentrate ye pona mama papa na biso de fa jene to kufa po toto zalane kala mingite auto beta de mona kata matadi soto yoki ka sangombala moko papa na biso ngazo ko to pa ku fite mona kite toko zangate po biso bana léopard de la SAP ko concentrate viso de la SAP de rendre mona fito zala koto po tala ka papa ku fi donc on est tout ça boye nouvelle vision Congo central ezaka matadi kaka te eza boma Kinshasa boma Mwanda Kasangulu quoi netinga za élément na vana na quoi na village quoi neza paradis personne mona masango e utaka yana na Kinshasa côté utaka na mboka na quoi personne mona ko bita be mona ba remorque utaka na mboka na quoi donc nga za mona nouvelle vision Congo central de la SAP yango to mona ko papa uto za na biso atiki biso jamais to ko zanga auto na Congo central de la SAP tane to lati kola tamisa kitoko mama neto aboto tele makasi kabiso sa père sikoto za inia avec biso vraiment wana solution za biso vraiment to ba mususu biso to yebaka moni na vie ba lui faut savoir vivre ce savoir vivre les até eza mabe donc yango na lobi ndeko na ngai moi merci yaya biso to uti musika toza délégué na gouvernement ya Congo central na ba journaliste na biso comme ya Francis Ben RTNC ba Congo mais ba oyo ya awa tutu ba monani te do biso to ndio comme na sa tika très tito panzani yango to kamo na salle ba monani te biso bi yango problème to ndenge ni eza bien te baki marini po ba bi to tambola na conteneur ya bilamba biso za bana ba marin ande ba monani te vie wana ya gite ye premier mutu na buki nanu na groupe wana so yebi ba ya gite na buki deuxième troisième na buki ba kinwa tout o ba se manifester na salle wana eza mabe mingi biso za ba marin to ye to lela na bilamba po to te makasi na kati ba weston na en étage donc to za vraiment makasi o za vraiment bende a des fois ba zo ka muke ya Dior venir ya papa oyo ndengo vanda ne oyo simbi ozo marqué na ngo ezo do bakati non notre frère il était vraiment très bien on fana po akufa a uti na biso una pendant un mois ba Francis les gars journalistes internationaux à Congo central ETNC ba uti na vie kotambola na vie maka donc na kati utu yati ko compléter ba makamwa nyoso pesa ya Francis a compléter na ya Francis bonjour madame ya Francis na yambi ya to mondo la moyope okiti na kati ya kine o ba nako loba général de FAO c'est quelqu'un que j'ai connu depuis un bout de temps. J'étais son attaché de presse à Travarana et d'ailleurs c'était prévu tous Alana et Bisiga Gekufela. Malheureusement, moi j'avais autre chose, entreprise Alinga et Bimalibanda. Fallait tout qu'il y ait ensemble. J'ai travaillé avec lui depuis 2014. Banda Zana Kenya, tout travaille par internet, par téléphone, par correspondance. RP Azongimboka, je crois que j'étais parmi les journalistes à Salane émission à Liboso et à Zongimboka. Puisque j'étais son attaché de presse, on a eu beaucoup de temps partagé. Tout ça qui n'a agenda Moulaï pour 2022. Il fallait tout banda Lufu na Congo central, tout na Tanzanie, tout Zongi Kenya, tout Angola, et puis il fallait tout que sous Bisiga qui fait na Cameroun selon le calendrier tout ça na 2022. Mais vous savez, le général des FAO, je vais vous dire une chose, tout ça, il tente tout vendre même type à 4 heures du matin pour développer. Parmi les musiciens d'Abisso, là je ne peux pas vous cacher. Moi j'étais toujours témoin, il n'aimait pas avoir de problème avec mes collègues artistes. Bon, je ne sais pas, hein, bon, en tout cas, Azagi n'a problème, mais à éviter. Je sais, un grand artiste, je suis dans la chambre, j'étais à Rotana Hotel, Benguié. À Benguié, je suis au téléphone à boire qui n'a pas de qu'est-ce qui ne va pas? Je na lingaka ko soana et puis na éviter abengela ngaka nini a contrôler la vie nanga soki na kebo abenganga banana ba Kenya tout ça alingaka déstabiliser carrière nanga yekuta kotisa mabebele na move nanga ya on éviter nanga na ndenga propre on attend na kombo na été bon surtout pesi ba détail oyeba na médecine na mokoté ba polémique dans sensité via zaki vraiment na problème na mututé ba collègue artiste vraiment na tout na remba lebele eza la bato ba ya simabi oh Francis mais bato bazo simabi soku photo fongola bango mitema to la kisamo nzela même na Kenya on a vu que Kenya on a pesa ekope à Kenya c'est Weranson abetana ni solo ndenge Weranson da fongola nani ndefa nzela Kenya
apesi marché ake na Kenya pe adopta ye na ndenge esala ke ndenge akoma lelo ke avanda na Kenya wana tout la ndenge akozonga mboka. Donc c'est quelqu'un alingaki polémique te, alingaki ba makambo mabe mingi te. Talaka mutumba akota ne même balo yenge ya epa na ezalaka te. Boîte de nuit soka akota ka une fois producteur mutamema na boîte de nuit basa la cop cover ma production. Mais ye moko boyo mona vient na loyenge azalaka kutu to mone ba place wana te. Afanda na chambre soko moni libanda bimika lo ba loko moko bimise libanda, il peut rester même pendant une semaine avant d'aller dans la chambre, tout ça se traite, surtout il y a des réseaux sociaux. Donc moi je regrette, ba grand artiste ya mboka na biso to kotanga ba komba wate et bembe matanga lokolo ya mutuboye icône. Ceux qui na ba Afrique bazo sala ba festival et pourquoi pas biso moko. Hier j'étais dans la salle, moi je m'attendais que na ya okuta pena que festival monene ko sala mapona ndeko na biso de phare. Mais na moni kaka collègue na ye Bozi Bozi et puis moi on est bossé si manango groupe na Mati Orphelin Babeti Montana et je regrette et puis ce que wanate ce qui toke pas na bango aza mwana kisantu ba Kongo nyose ba yokanga na bon na ndenge mabete za polémique te ko ba ye ba artiste ba journaliste ya Congo central culturel et puis ba sapeur ba quelques artistes aussi musiciens ba ye mais nazo regretter ba notable ya Congo central. Tous les députés, tous les sénateurs. Moi, je croyais que l'objet n'a pas en tout cas dans la lalité, non qu'on a la lalité. N'attend la salle, attaque au notablement qu'on a eu bien Congo central, aïe na matanga wanati. Mais bazali qui battait le bosso bazole là, toke no kunda na kisantu. En tout cas, na moneka Adolphe, tous les mingi na Adolphe butu mobimba, pour wana za pire petit avier, na vu que tous les mingi na même nanda qu'on avier tout ça, mamba forme ya ko cours ba forme mamba belé pas vieux. Adolphe ndé tous les mingi on a monaki na ba Montana et puis ba Kabosé Bozi à Paris en tout cas na moni vraiment peut-être na je ne me trompe pas mais on a monaki vraiment bango kaka. Nous sommes maintenant prêts
Et la diligence lui apporter pour son oraison funèbre, son discours. Dans un instant, nous allons laisser le Premier ministre partir. Et il y a un petit mot.
ABC One Television. ABC One Television.